Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mote bandeko balandi ya Tindika télévision ndenge toujours to misala ko elabino basango etali actualité politique ya mboka na biso to yeli susu pour la kobeta masolo o ezali koleka awa nazali nga mote nazali na invité nanga oboko komona ye na ngonga muke na kobosa na te ba boss nanga Papi Kelly na Rife Kisombe na kobosa na peli susu tali datango motema Benedict Mwanza nazali na invité nanga na kopesa mbote na invité nangai na koloba mbote national. Mbote ndeko journaliste. Sangoni. Oui, Pepele na molunge ya consultation. Moi mboka toki ma directement l'actualité to mona ki lobi tata ekolo ayambaki asili ko sala rencontre na ye na Jean-Pierre Bemba et sali moi ba photo pe ba image bililingi esili ko panzala partout dans le net et sali moi succès vraiment ma case to lukatos au moins intervention na yo par rapport ya rencontre na bango na cadre toujours à consultation. Oui, Jean-Pierre Bemba yaki azwaki invitation bayambi ba solo leza likambo etali mboka. Exclure mon toté sinon kaka bateau ya mitema mabe bazalo ko comprendre politique à chef de l'état et belé bazo kanisa que non le chef de l'état bengisi consultation ils avaient échec. Non, ce n'est pas la veille à échec à lingi makambo ke ndenge sengeli tango atali baninga ya FCC o ya sepela ki basala na bango asala bango coalition bandeko wana na kati na bango likambo ya malamu eza te likambo ya bien eza te nyonso oyo na kati ya bango ezaka ya mabe bango bazali kotala la population te bazali kotala l'intérêt ya population te mais bakotala kaka oyo ya bango population azali kosouffrir mais mokonzi ya mboka azali na makanisi ya malamu mpona koyeba kobongisa bolamu ya bakongolais korépondre na baattente ya bakongolais mais bango bakosepela na yango te yango atali alibi nonono totelema nanu totelema nanu mpo ngai na bino toza vision moko te ngai na kotala peuple mais bino bokotalaka baintérêt na bino bokosaleke nyonso ngai na échoué ok soki na échoué eza mpasi ya peuple congolais vision na ngai ezake na reçu peuple congolais ayeba nde kosepela parce que mboka ezali mboka na biso nyonso peuple congo ezali riche ezali na bomengo nyonso mais peuple azali pauvre tokokontinue bongo te bosali 18 ans au pouvoir mais oyo botiki ndenge botiki Congo vraiment ezali malamu te alors bato wana tellement que baza animé na mauvaise foi mauvaise volonté mpona bango nayebi te so baza na mitema ya ndenge nini atali abi non tosarete nano yango abengisi bakongolais nyonso oyo balingi changement baya solola bango ayoka bango mpo azwa mokano ya suka mpona kotala ndenge nini peuple congolais kose retrouve yango monaki meme azwaki invitation en toute humilité aye basololi apesi mpe bapoint de vue na ye oyo azali komona ke ezali Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et salut que ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo où ya poso ya maman moi c'est qui toko poso ya moi so penza bazali kolula poso ya moi so mobala kotala ya lembate poso so ko tamboli masanga sima eh oui
yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store. Na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise. Ah oui, nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza oyo kobonga mpona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko, Eden Store. Malamu alobi yango non azali réservé vis-à-vis ya presse eza masolo mosusu ya kati akoki koloba yango te ezala makambo moko non eza kobanga makambo te omoni makambo mosusu defo komisa yango polele mpo bato bakoya kointerprete yango na ndenge na bango en tant que politicien comprendre ke nyonso eza koloba te tozela issue fo ya consultation nde ntango mokonzi ya mboka kozwa mokano nde bakoyeba kojuge mais sikoyo ndenge basololi akoki kodévoile nyonso te peut-être eza masolo ya bango ya kati eza bongo ndeko. Mwana mboka tomoni pe arrivé à Moïse Katumbi, tomoni ezali kosala mais ezali kobetama partout, peuple bato ebele bazali mobilisé, tomoni pe na ngambu ya UDPS oyo ezali parti au pouvoir bazali pe mobilisé pona bakende koyamba Moïse Katumbi, mais tomoni pe Francis Kalombo asili ko répondre na baye bandeko ya lamuka ke Moïse Katumbi ayete pona ko kozwa poste to ko réclamer poste. Donc toluka tozo mwa maloba to intervention par rapport y arrivé à mwana mboka Moïse Katumbi. Non, moi, je suis une invitation en tant que citoyen congolais. Azali pe na ba député belé, azali représentatif le quoi la bato mosusu ba député ka yemoko to de battre de l'invitation. Ezamawa. Alors ba député belé, azana e mo d'adir, azwa que invitation en toute humilité à l'obit na ya koyoka mokonzi ya mboka. Muto invité mokonzi ya mboka. Aya koyoka ye. Aya pesa point de vue naye ceux qui azali ko mobiliser ceux qui a pesi session battu n'a pas mobiliser mabeza wapi il est politicien. Non maman, nous sommes en démocratie et qu'on soit en ndenge nini et qu'on soit te moto aya sengi bayamba ye ça se mobiliser mabeza wapi soki ko so bato moso ezako so bato ba réalité mo mabe oyebi nyonso o memangana ba fayolo oyebi nayebisa bato boye fayulu ndenge aza wana ata azwi invitation akoya te po nalobi nono na babengaki nano te mpo nini akondima présent soki na babengi yo te ndenge okokondima présent soki na babengi yo te fayulu ata babengi ya bateli na invitation akokoya te pourquoi akokoya te parce que akozala capable te ata la président Félix en face boye. Vous comprenez? Azali ko se reprocher na quelque chose. Ce qui bato azali ko yebata yango na fayulu akokoka te kota la président Félix en face. Nous si ko tango lokola azali ko raisonner bongo ko kota le président Félix en face te, il faut endurcir ma position na ye, il faut radicaliser ma position na ye, abima vraiment que c'est lui le leader non, le leader non c'est pas ça. Fayulu oya salaki ndeko na ye Félix. Mais président Félix moto malamu aza moto munene malgré nyonso wana elekaki aokipe yango te mais fayulu eloko ozotinda atali ke kuna na kokoma lisusu te mais tika mpo nakoya te na telema na position naza nango oyo et c'est ça mpona koma déséquilibre te natilanga na position na nango awa mpona nini azose reproche na mabe oyo asala Félix. Le président apparemment ça a problème avec ceux qui sont à le problème est ça on a invité tous les candidats à ces présidents à ces candidats à ces présidents hier on les a tous invités et c'était une invitation d'ensemble hier était tomoni pe babengi ba député malheureux lelo basili ko se présenter pe lelo donc ça veut dire que batebele bazali invité batebele bazali invité président zo consulter couche sur la population. Semaine prochaine, après consultation avec Ozomokano, c'est lui qui consulte, c'est lui qui décide à la fin. Donc on prend le dictateur. À décision, le dictateur, et Sengeli Ayoka. À Telemaki, pour mon côté, ça ne marche pas. À Telemi,
à l'obité na yo kana baninga vana zo mokano parce que si ça ne marche pas OK eloko to lokalelo ezali bola ma peuple congolais to loka bola ma peuple congolais peuple congolais peut représenter na ba leader d'opinion par-ci par-là na yo kabango si mana zo mokano ko zo mokano mususu se pesi batote il faut na zo mokano yo kana bato eza bongo c'est-à-dire atiki moto te kaka bato mitema mabe bato bazali ko se reprocher na mabe bango basala yango wana bazali koloba yomoni na yoki ke à la CP ndeko falo à la CP consultation pour nani na zara blanda landa c'est ça la question que je me pose pour voir que c'était monsieur non il n'est pas à l'aise hein? Il n'est pas à l'aise dans le fort intérieur il est tellement agité tellement qu'il se reproche dans des autres bisabino azo là la té un jour pas à la mokiboye à ça l'écrit pourquoi il ne supporte pas hein elle est là et c'est quand on vote qui et c'est quand on vote qui na vote qui est aza il est na-ba va vote qui on a vote qui est on comprend c'est-à-dire il peut-être dans d'autres parce que ce gars qui est élu bien sûr il fallait qu'il y ait la preuve hein il y a élection d'ailleurs il a sauté sur la rumeur, a sauté qui n'a pas propos à Bassango. Pour que non, vérité des urnes est faux, mais Bassango, il faut passer sur le bulletin de vote, la preuve. Non, gagné la preuve, on peut pas passer guetter. C'était juste pour nous embrouiller carte. Pour embrouiller carte. Attendez que Nazana et l'homme sur le bulletin pour nous se maintenir, il faut nous la vérité des urnes pour nous se maintenir. Yangwana. Mais tout le monde peut comité laïque plaide pour la dissolution de la coalition FCC Cash. Mais pour moi, c'est la conclusion de la concertation. Ils ont point de vue c'est la démocratie, ma bézab. Si rien ne marche, pour trop tard, la de Nasuka, et l'on est collègue. Par exemple, tu as un mot à Suka, tu es là. Tout le monde peut monamboka affaire bakuluna tout le monde ndenge ba musala ezali ko salama awa tout le monde bakuluna une nombre ou centaine de nombre de bakuluna basili ko tinda bango ko transférer bango na Kanyamaka c'est je crois basili ko tinda bango kuna to lukato za moins intervention na yo pona bakuluna o basili ko zwa mbando na bango to basili ko zwela bango moi et le roman ezali moi fort ba to be bande ko zela ba s'attendre dans tout le monde peut se réaliser. Vraiment, mon na pouvoir Félix a la makila ya bato tangate il faut vraiment batouana faut essayer ko rééduquer bango na bolo côté mais ko rééduquer bango na ndenge monsieur ko yekisa bango mosala ba ko sala mosala pona mboka on comprendre atali que bato ba se mettre sécurité pour bazangelo ko sala comment c'est que ça la bilanga ba que ça la bilanga ba ko la pe métier moko boye pour ba se sentir vraiment que ba komi occupé na eloko moko bolo ko la siko bazalo occupé to ba la badiamba ba biloko makasi baboto la bato siko na minute ne ba kekuna to kolia masango d'avenir to kolia masango belé pour ba kei ko baksa ba ko sala bilanga masango me belé en même temps ba ko yeko le mosatango ba ko bima kuna ba sous district aussi te mikolo kanya makasi c'est eza makambo opération likofite eza makambo ya opération likofite lokola kabila asalaki na bato na ye na bakanya mais non ça, ce n'était pas une bonne décision. La bonne décision, c'est ce qu'on a pris aujourd'hui dans le régime du président Félix, c'est-à-dire Toro Bombangote. Comment le sénateur Jean-Pierre Lola Ngissa Lola Kisanga, membre du FCC, décide de soutenir le président de la République pour le conseil naïe. Donc, on a intervention naïe. Mais ma belle est libre. Mais la ngambo wana plus batebele bazali ko zonga ko se joindre to bazoluka ba mizongisa et pas tata ekolo. Mais je vous dis le long moto amoni que non esengeli na mipesa na peuple il faut na la volonté à peuple ko ko l'union sacrée. C'est-à-dire l'union sacrée et ko salema izo salema pona ko sunga peuple congolais. Moto azali ko boyo ko kota na union sacrée aza contre le peuple congolais. C'est-à-dire l'union sacrée wana izo salema pour répondre na battante ya peuple congolais. C'est-à-dire oyo akoboya ye mo ko ba sona ye lola ki sangila ko c'est un citoyen, c'est un docteur, je le connais très bien, c'est un monsieur qui réfléchit très bien. Tali Albino, je suis libre quand même de mes opinions. Il y a aussi des autres députés à FCCP Basile. Mais je vous dis ma belle, c'est-à-dire au moins
va comprendre que Bakoko vivre le rôle bazaki na cage te. Bakoko vivre le rôle bazaki en otage te. C'est-à-dire la première conscience. C'est-à-dire bango moni bato belé bazako zelaka moment oyo. Et belé je vous dis depuis longtemps bazako zelaka moment pour essayer belé to solaka na bango. Bazako zelaka moment oyo le moment est venu. Yo kasi que soka katima yo kanga basi. Voilà moi na muke. Na bisaka bato bien avant que le FCC était qui vide. Et là ya sukuna te bazako ndimelanga te. Na zako le bango bana na sala émission belé le parlement de buna loba yango. Bato yo comprendre ngate. Et là ba comprendre réalité wana que le FCC est resté vide pour bato bazai kuna bazai kuna na zote mais molimo za sukuna te. Molimo za sukuna te. Yango bato ba ko réaliser yango dans les jours à venir. Dans quelques jours. Voilà mboka to koluka to zo moi to tuno moi motuna ya suko to zali na ngaba to succès émission comment na consultation ndenge ezali ko salama ndenge ezali ko kendele et quoi aboutir na quelque chose ou bien comment maman et quoi aboutir na quelque chose pour il faut que la coalition FCC cache à partir au passé et à partir au passé c'est-à-dire même il lunga manenga zawana faut que yeba déjà que ça à la malgré tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui il est là pour quelques jours Il est là pour quelques jours pour moi. Le gouvernement démissionnaire. Il est là pour quelques jours. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Fatih a tiré qui bango temps. Azaï ko interpellé bango tout le monde au conseil des ministres. Que Boti Kabilo ko se pencher sur l'avenir du peuple congolais. Pour répondre à l'attente du peuple congolais, pour travailler à ma case pour le développement du Congo. Mais bango bazako ça il a ngote bazako répondre kaka na ba nani besoin ou des préoccupations, ba mot d'ordre, il y a ba plateforme na bango ba parti na bango. C'était ça. Aujourd'hui les lois belé ba comme ko regretter pourquoi tout ça ko agir boy. Mais ils ont tardé ba o bazali mayel. Ba compte déjà na boîte sinon dans le système il y a boîte en eau. C'est-à-dire porte le porte au gangama. Au bandro fongo la biso déjà trop tard. Mais je vous dis et belé bazar déjà conscient bon comme on. C'est-à-dire le FCC tant que la coalition FCC cache appartient au passé pour vous dire que le gouvernement est déjà tombé. Vous comprenez? Le gouvernement est déjà tombé. Tout ça là Batmoko Bazawana bon chef de l'État. Vous ne respectez pas les chefs de l'État. C'est que tout le monde manifeste une impolitesse devant les chefs de l'État. Non. Pourquoi il y a 3 conseillers? Mais écoute, je ne parle pas de 3 conseillers, je parle de FCC Cash. FCC, FCC. Quand le président est le seul patron de la République, il est le seul boss de la République. Le président vous invite, vous dites non. Vous vous opposez, vous voulez donner des leçons au chef de l'État qui est le patron de la République. C'est lui qui a la légitimité, lui parle le peuple, lui parle banane. Il ne parle pas l'ensemble du territoire national. Il m'a bunda, n'entend mwamba. Va s'opposer au chef de l'État et puis va répondre à moto à Kinga, ça la volonté à moto à Kinga Kachiwana. Non, c'est la cas 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 18 ans? Ceux qui ont combattu, qui ont tiré la cicatrice dans les autres par-ci, par-là, ton côté, comme il y a des gens qui quand on prend la Batouana, non, toi c'est trop. Pas jusque-là. C'est fini avec ces gens-là. Nous allons pour la s'appelle Naba Oyo. Nous allons hésiter. Bon, compte déjà la boîte. Bon, là, on a chadarité. Chadar reçoit le bureau pour Chadar Azakanda Boloko. Chadari Azakanda Boloko. Chadar Azakanda Boloko. Chadar Azakanda Boloko. Chadar Azakanda ce sont des gens qui ont commis beaucoup de crimes dans ce pays. Mais Batmani ko bon on était au que Batmani comportement na bango et l'écoute nous à Satan. Oui. Mais non, ça on dirait bango hein. Satan coûte à modérer mais bango beaucoup mieux au-delà de Satan. Ces gens-là. Ce sont des gens qui ont vivre dans bango sur beaucoup aussi. On nous disons trop c'est trop.
trop c'est trop, on en a marre. C'est fini avec ces gens-là. C'est fini avec ces gens-là. C'est l'affaire de consultation totale. Bon, on va y Taliban. Mais, Fati avance, Fati force, et puis encore reculer, Bayango. On y peut, n'importe quoi, on comprendre que Fati, c'est le fils d'un grand politicien. Il a fait aussi la politique. Il était dans l'école politique de l'UDPS. Et puis c'est un grand diplomate. On comprendre en retard qu'il fallait te soutenir. Parce que maintenant, on continue la politique. C'est question des politiciens. Quand il y a des politiciens, on comprendre. On dit les réseaux sociaux favorisent les gens. Les réseaux sociaux favorisent les gens. C'est-à-dire, Moutou. Pour un mot politique, à côté de la politique, ils ont raconté que le passe. Ils ne peuvent pas croire. Ils ont confusion. Surtout dans la vie, que ce qu'on a allé, bateau, balandi, fayoul, bateau, moko, bazana, confusion, na mitro, baka, le la fayoul. Bazo ba côté consultation, bazo ba concertation dialogue. Et c'est que Fayoul baloba tanga mingi. Ta mo consultation azo ya na azo brander na ne plan ya sortie à crise. Mais c'est Fayoul, consultation ne veut pas dire qu'on dialogue. Consultation ne veut pas dire dialogue. C'est lui qui convoque les consultations, c'est lui qui va décider à la fin. C'est celui qui va décider. Félix a bien dit consultation. Et non concertation, et non on est dialogue. Non, nous sommes deux mots politiques, nous sommes dans les alembo, dans les ceux qui bonga, nous sommes les sanga bonganga. Il y a comment moutou. C'est-à-dire, moko, je vous dis, dans le bien, c'est la seule namoka, on va les sanga bonganga wana. Les sanga, c'est la seule. Oui, bien, je vous dis, c'est le binôme comme quoi. Au moment où les Sanga dans le gouvernement, démissionnaire à Chibalawana, tant président Félix a eu le pouvoir. Les Sanga peuvent faire ce président. Tant le gouvernement, c'est pourquoi les Sanga, à Kenda, on va soutenir Fayolo bien. Mais la joie, c'est un ami, les Sanga a eu le président Félix. Vous comprenez? Les Sanga, tous en Ayawa, tant que Chibala Kenda Kiwana. À l'époque, on a eu le président Félix, non, mon nez. À jour, qui est Chibala. Quand l'Isanga c'était son dernier jour, il y a coupé son revoir à président Félix. À lobby, avant de président Solo, je ne peux pas te trahir. On va kende, biso to sala boy, biso apla mena poko on a ngoto ke chibala za no nane, le samo ngaza nommé. C'est-à-dire nyoso ya c'est-à-dire atali vraiment que on a sala Félix, muto ya ko sipoter na société kaka da kende kotoyo. Il a fallu soutenir rien. La soutenir peut vérité des unes pour moi, crédibilité dans les zones. Moi, là, je peux moi force. Pour ça, quand on a Félix, on a salarié. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité avec les Sarah Bonganga. J'étais là, ici. La journée, tous les Bango, Basona, Président Félix, Basoliti, n'a pas quoi, n'a pas les Sarah, le ministre. Botan, le Motabongo. C'est-à-dire, il y a des vérités, n'importe quoi, non. C'est-à-dire, Félix va diriger ce pays. En 2023, le peuple congolais a sourire, a sourire, a sur le deuxième mandat. Fidèle internaute, comme vraiment na suka émission na biso toko lukato zwa moi mot de la fait pas invité na biso puis pour na bat boza pour se contacter au national bossa ndeni. Vraiment ngai numéro nanga plus de 143 89 75 66 276 plus 243 89 75 66 276 wana nde numéro nangai et ben le pe waza nango je suis secrétaire national de l'UDPS, rapporteur de la présence de l'UDPS, je suis là. Monsieur Nixon, depuis l'époque de Tien Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là. Triple brassard, c'est-à-dire la Kitska Mogomoro Antovandi, tout ça, la Moussalandenge Sengeli.
Tout le peuple congolais à la 17 a soutenu l'initiative chef de l'État. À l'opportunité, c'était le président Félix, c'était un grand politicien. Et Belé va comprendre le jeu. C'est-à-dire, Batunabiso, il y a FCC, il ne fallait pas qu'au Kabanana Bangon ait bandé la brutalité. La politique, on ne fait pas la politique avec le cœur. On ne fait pas la politique avec les sentiments. Il faut avoir la maîtrise de soi pour faire la bonne diplomatie. Ah, la maîtrise de soi pour faire la bonne diplomatie. Tu évites la guerre civile, tu évites la bande de Kouana, Baya to Sangana, to Sala, to répondre à l'attente avec qu'on aime bande de Kouana, Baza, Batomoko, Barotika la recharger. Ah, Barotika la recharger parce que Bangus, Wacha Motem, Rana Kabila, Kabila, Bankasi, Kabila, on sur le pouvoir. Non, Kabila, on sur le pouvoir, tu es tout ça, la binoire. C'est-à-dire, oh, tu bondes 37 ans, tu es la Kabila. Non, non. Quand d'un parti politique, l'objectif d'un parti politique, c'est prendre le pouvoir, gérer et le garder le plus longtemps possible. Si tu as toujours pouvoir te gérer, tu peux se retrouver le cadeau. Ou bien, on va casser que Kabila a qui pouvoir le cadeau. Non, non, a pouvoir le cadeau. Yo candidat wazolo bakeno ba misi ba ko biloko moko papier moko bo chiffon moko bo misi yango bakani ba le bureau c'est l'accord signé avec supposons que c'était l'accord était vrai. Supposons que c'était vrai. Au montant que papier wana na bo ko mama ki wana ke ba Kabila ba reconnaître que baza ba criminel. Ba reconnaître baza ba criminel. Siko yebisanga yi o ba le big non na 2022 o IDPS na fait pour soutenir nani les cash pour soutenir nani candidat FCC na ebita. Et puis, si vous avez besoin de oyo, vanda na ye, mais coaché ils aiment te robot ça été. C'est quoi yo? Voilà yo tant d'années que robot c'était oyo zong selanga ye. Yo karash que yo conseille ma bongo. Ay conseille bon c'est-à-dire bato bon va la distraire, va tirer la distraire. Mais ça doit avancer. Le train est en marche. Fidèle internaute, on vraiment na suka émission na biso na kobosa na te chaque les caméramen na ngazala toujours na sima pour na rencontrer. Na bosa eloko moko to kene kikuta. Boze la événement écoute ko Luanda en direct. Tozo koma kikuit na mwana mboka jama kabunda. To koma kikuit. Ba ba ko lomba soutenir ko soutenir. Kikuit ko tomber. Boko vivre en live. Il dépêche le roi Makassi. Les 12, les 12 qui coûtent au vibreur, mais biso, tu vas aller sur le terrain. Tu vas atterrir avant moi, on n'a jamais à Kaboun. Pour vivre qui coûte à live. Il dépêche machine politique. Beaucoup de là, il y a trop. Surtout, ta confusion. Voter. N'allez pas voter. On ne touchez pas cette machine. Ceux qui allaient voter, mais ne touchez pas la machine. Allez faire ce mais la seconde le que je suis président. Il disait que la machine, la carte habilité de vote, il faut quand même être cohérent dans la vie. Tellement on a fait ce qu'il y a, même avant l'élection, pendant les élections, après les élections, il reste toujours cohérent. En politique, il faut être cohérent. Vous comprenez? C'est-à-dire ma parole est compliquée. C'est pas normal. Fidèle internaute, tu vraiment la souka na kobosa na te maglusia de papa normand chaque caméraman na razala toujours ana le commandant Patrick Boulaboula pe na bossa noté depuis Paris la civile manda pe na bossa noté Gema Kindole depuis Majesté pe na bossa noté fidèle internaute bo meka ko partager basango na bandeko bazungu ngate pona kolanda biso et ko sala vraiment malamu bo s'abonner massivement bo partager ba émission et ko sala vraiment bien makasi quand on se dit au revoir à la prochaine numéro.